Bonjour, bonjour, on est dans ma nyonso, ya volcanique. Mes amours, moi, nalingi bino mingi, bozala bien, nzamba batela bino, na mama bota na bino nyonso bozala bien. Na lisusu, kolakisa bino eloko moko. Mais eloko na osenga bosabone mwa mingi po salanga pe bien. Na kolakisa eloko moko pona na biso ba mama na kati ya ndako. Ndako na biso eza toujours propre. Solo eza ya mabe te. Atotamboli pieni onia te eloko moko te ke gene yo nesi mafuta nesi nini ederange yo. Na kolakisa bino secret oyo eza ya opakwa na nzoto te. Pona yebi bato achoko balinga oyoka eloko te. So oyokika eloko ezikisaka eloko ezaka boye atia na nzoto. So tie na nzoto obeba nzoto. Eloko na kolakisa bino ezelo mo eza nécessaire. Ok non soki osalela yango même na odeur ya ndako oyoka odeur ya bien. Ata bana bafandi na se baosimba karo bakozwa microbe te. Parce que enetoyaka nyonso. Ebomaka nyonso oyo etangami microbe. Ezolongola nyonso oyo etangami mafuta salite nini tache. O tache noire ekangami elongwaka te. O côté oyo humidité esalamaka tout le temps. O côté oyo moyen tosala eza te. Na olakisa bino solution. Solution oyo na olakisa bino oyo. Eza eloko moko ya makasi oyo non soko osalela yango. Yo moko omona na salle de bain na eba opesa eba kobota nini te humidité te parce que toyebi biso en Europe nde tozali ba salle de bain na biso mingi eza na ba fenêtre te. Chaleur ya mai ya moto oyo eza na kati ya nini ya salle de bain omona ezosala humidité na kati ya salle de bain. Même na cuisine soki ozolamba trop tous ozokanga eloko ba mafuta kosote na ba carreaux ya cuisine wana nyonso tout. Donc tomona moto mosusu ta mosusu kokota na ndako wana sika kuti déjà si ba carreaux wana ebebaki. Moi kosala eza tatika bongo ayeba eloko ni akoki osala te. Ngai yo na yo memela bino solution. Solution pour na carreau ezala propre, solution pour na mur ezala propre. Nga nika tina mur na nga ndako pour ezala propre. Surtout toilette ezala propre. Otika koza na microbe te, otika koza microbe te. Ata moto akotaki wana azali na ba infection soki ozwi nini obwaki omona ke non nyonso tout ekufi microbe nyonso tout ekufi. Donc solution na olakisa bino eza solution mo makasi mingi. Ezelo mwa malamu ok non pona ba santé na biso non premièrement santé na biso nanu oto batela liboso. Pourquoi? Parce que santé ndeze importante na ba vie na biso. Mais non eloko na olakisa bino eza savon noir oyo. Otala ngo bien. Bomoni savon babenga savon noir. Eza te ke savon noir ya nzoto te. Eza savon noir ya nzoto te. Eza savon noir ya kosukola nango ba carreau. Ya kosukola nango carreau ya douche, ya salle de bain, ya kosukola nango toilette, ya kosukola nango nini cuisine, ya nettoyer nango cuisine, ya kosala nango makambo ebele. Savon oyo comme le savon noir. Bota yango bien osomba yango ta mosusu na Lidl, ozwa yango na Leclerc, ozwa yango na Action, ozwa yango partout oyo baoteka ba biloko ya ndako. Maintenant savon oyo na oloba bien na beta sete bomoni bien babengi yango savon noir parce que bakomi yango bien. Eza savon noir. Savon noir te ke osukola na nzoto parce que ezikisaka pe. Ndeza boso ba mama bozo nika toilette, bozo nika douche, kosimba wana maboko te. Zwa nini oyo boyebi ndenge tosalelaka.
ozwi yango ofungoli ozwi otia yango na kati ya nini na biso topompaka wana ya bouteille mosusu. Soki otia yango ozwi ndambu ya javel otie na kati, ozwi bicarbonate otie cuillère moko, ozwi bouchon moko ya javel otie, ozwi bicarbonate otie na kati, obouge yango, obouscule yango bien. Après bandi kopompe, opompe bisika nyonso oyo humidité ezali, esika nyonso mafuta ezali, bisika ekangama mafuta rebelle, bamafuta rebelle wana ekangama makasi wana, opompe partout, na kati ya douche, na salle de bain, partout, opompe, osisi kopompe, otiki yango au moins pendant 5 minutes, ekotombola salite nyonso. Maman, s'il te plaît, là ta gant. So si biso ba tochaka manzaka boy, là ta gant. Pourquoi? Parce que ce que koti nini ba salité ko ekolonga so ko na manzaka boy nde to posa manzaka boy ça bien te. Olati ba gant na yo bien ni tout ça. Bandi ko frotter. Ozonika. Okomona ndenge ni tant ka ozo sala ka mouvement boy. Omona ndeni salité nyonso tomba ba couleur ya carreau kozonga couleur na ngweza so eza chocolat ka chocolat. Ezonga chocolat. So eza pembe ekomi pembe penza ke non so tali na poso limbola likolo. Na kati ya toilette omona penza ke non toilette ezongi propre. Na cuisine tout banini ba mafuta na nyonso te kangama na bakawa soko sala kaka boyi tout ezolongwa nyonso ezolongwa tango elongwa na après onike si ozwi mayo rince ou bien ozwi chiffon eza na mai obandi kopangusa na cuisine to bi bien que non ba cuisine misusu apoto ya minene te misusu ya mike misusu pesa minene bandi kopangusa osisi yo motala na se tala na sima tango otala miroir karo ya miroir ono ebisa bino secret na nga na salelaka so koti na salle de bain nango koki kolia ozwi chinois mobwaki na sozi olokoti olie okasa nisi ozolia na salon. Pourquoi? Parce que secret nango nalakisi bino yango mama secret yango mama. Merci beaucoup, bozala bien. Nalingi bino mingi. Bisous. Bozala bien. Bo like, bo s'abonner belé na chaîne nanga. Merci.